na pesi bato nyonso balinganga tasili bundes bambote bato bazalaka na kona kotala bavideo nanga kolike kopartage bavideo nanga bozwa bambote na musiki oti na bundes epai ya coach na bino tasili bundes bana mama na memeli bino nini na memeli leo manike de John totalaki video mo na postaki yango mpe epai nanga manike asalaki live moko boye ayaki kofinga Karine na Nene na Jael après afingi na wata alobi soki Karine bakontinue na komba babia afinga wata manike bandeko nanga ekolele ya minene kaka ndenge alobaki wana ba ceinture ya héritier po héritier pazana ba ceinture ne na poto ceinture mo ya héritier alandi manike akebisi manike ayebisi manike alobi soki ozo continuer na kombo ya wata omona makambo tosala yo bandeko manike atomboki manike ne tia kata bilamba bandeko manike alobi akoporte bango plainte akoporte garçon na plainte bakokende musika akoporte pe wata plainte bandeko eloko na oloba ngo mbana mbala bolamu eza zoba kosalisa batu nso na mokiliko esengeli te osalisa ye so tike omonye na pasi tika afa na pasi eyemba nango frère na so pitu mwanza basunga nzambe te mutu nsusu omonye na pasi tika afa na pasi nzambe moko apambola yo kosunga ete ya loka ba manike ba Jael do bato mokili o baza ba ingrat ba ebele manike biso tout oyebaki na Kinshasa azaki moyen aya supoto ezaki te parce que visa na ekoma na mwa mame par rapport ba bilobela na ye ndenga lobaki wana visa na ezo mwa problème héritier wa tata zola ki visa te mais abundi asaleli mwa cop ndenge ka ezalaka na aéroport po aleka en plus koleka ngo pe ya ofele te afutela ki na ticket manike ko ya epoto nande to monaki na ebandeli neti akotela héritier neti pa longwa comme pas Fabregas neti ndo bolimbisa muke négativité na ye oyo azalaka nango envers batu tomona biso nyonso tu bandeko ndenge manike alingaki asala ngo alakisa ngo epai ya héritier nde alakisa epai ya fali do eza ndenge na bango ekiri na mona ba yorobo baza na ingratitude moko ya kotongola ya kobaka do na ebite manike bandeko alobi ke ifalaki héritier wata afuta ye siko kofuta kanda nyonso tu bomoi ndenge osala bascène ni oyo azofinga ba Karine aloba kofinga wata eza parce que ye alobi asaleli héritier wata musala ifala héritier wata fute héritier afuti ete nayebi te so mitu ya bandeko na biso bomema na poto bandeko na so ba musicien bo raisonner bien tant bomema na poto po mitu na bango eza lokola esa bien te muto vai na kata Kinshasa ozo souffrir ozo galérer mutayokeli o mafuteli o tike abeteli o pe kopi na ndenge noko oleka po oya na kati ya nani oya na kati ya Europe mutu wana lelo akomi mutu mabe musala nini o manika asalaki nani promotion ni o manika asalaki po héritier wata afuta ye nde bomoni manike eloko opelela moto yango wana manika alobi akoporte héritier wata plainte alobi akoporte pe ceinture ya héritier wata oyo amenace plainte ye azaki pa vita ye bakoko sakana na ete ye ndenge za wana azobeta tola za belge papa na bango sa deklaraka ye aye kozwaka mukanda na ye manika bosani ke moyen aya poto ezaki te baye aya o manika obetela tolo bafutele etika ya poto te ezaka héritier wata mutasali ke manike aya na kati ya poto me abalukele héritier wata ba ministère na biso na yebite so bino boko ka comprendre loko wana te bino soka mutu aye pembe na bino babwaki quelque part lokola yo na mutu na boyoka na te yo lokoti mutu wana mais bomona ba monnaie de singe bomona bino ba Congo ba otuba bino na mukongo mais boko kolunga o changer te est-ce que héritier tu arrive vraiment a besoin au même so manike na poto bandeko et a passe mingi na motema to mona ke biso moko manike ndenga telinga na Kinshasa est-ce héritier ozaki ma obligé au même so manike na poto tala ndenge obakise biso yorobo ya misato mususu na kati ya terrain ye pe alinga tani ko tika o kimia te parce que alobi concert on est réussi po ye pe asala ki o promotion ye pas ça ki promotion mais au fouti ete nda komi ko selo ba video manike de John akomi ko luka liboso tangu Jael abande ko finga Edi Badiata na débit to mona manike nde pa komi abande ko finga Edi Badiata manike nde abande ko cha Edi Badiata musapi na misu ye na donana na boduga lelo manika komi ko baluka parce que abebani na héritier ana posa zonga na F victime yangona lokola Jael alongwe lokola Jael azongi na azo a soit disant de toki que Jael azongi déjà et pas ya héritier yangona manika azaskusko na besoin azonga na F victime po ya lobaka ye akoki ko travailler place moko na Jael te place Jael azali ye akoki ko zala te yango bomoni manike de John alingi azonga na F victime
yango lokola linga zonga na e victime bapekisaki makambo wana so lingo zongo ozofinga mutu ofinga leader no na sima kombo na ye bapekisaki eloko wana manike abanda liboso kofinga Edi Badiata tomona yebiso nyonso tu aokotela aosa lokola achape Edi Badiata musapi na lisu parce que Edi Badiata abebani na Jaël toyebi pete soki ndenge alinga lobe pa héritier abaluki lisusu akomi siko koluka abanda siko kokotela Edi Badiata abanda kofinga Jaël parce que ana besoin azonga na e victime manike oyo komi baje komi kosakani na bato tango yo zozonga na e victime na abengi yo tango zozonga na e victime Edi Badiata abengi yo fali abengi yo mutu abengi yo ozoluka ozonga yo moko parce que obeba na héritier bino tu boza ndenge moza très impoli ngana koyi kobetela mutu bravo te mutu aza impoli na kobetele bravo te parce que afingi héritier aoyoke pa fali bobetele maboko non bansu baza ba fu abenga fufu ya mbadi moko lo ya saki moko bango nyonso parce que tango afingi héritier afuteli ticket manika azaki na moyo ya supoto te azaki na complication ya koleka na aéroport héritier asali po akoka koya kofuafu akoka kolekise afuteli pe na ticket lisu po ameme na poto bandeko chance oblo bozwa batu bokanisa ngo ezala pona batu nyonso boyebi batu combien ba matala bangomba ba mangengenge po ya poto afuti bambongo ni makamna nyonso tu me ba melie sous la liko nango mais bino boya poto na facilité bo menu na facilité mais boko ko respecter bato bo menu na poto te c'est pitoyable bandeko eza pasi mingi yo po lukozonga na ozonga na e victime okomo lukasiko ofinga héritier po zonga na e victime mais tango ozonga Edi Badiata bengi yo te Fegani na merveille abengi yo te Cyprien Nzolo abengi yo te bato nyonso tu ya sentir afali babengi yo te fali pou papa bengi yo te ozonga yo moko tango ozonga ba ofuto te ba okipe yo te bazo kipe na ba makambo ozosala te ofinga yo moko na telefone na moko na mega na moko oya sumbangu ko ofinga bango ke bakabara te ba musicien ngo na yebite bo ndima bato aboendeni so mutu abwa sala ko azonga epano bo bengana bango parce que bazo memela bino toujours ka ba problème ba bakisata implicité na kati ba orchestre na bino sa bango bozali na ba succès na bango sa bango ba concert ezobeta sa bango botondisa ba salle bango tene mbi ba otondisa la bino ba salle bazala bango importante bazala te bozala ka bino échanger l'autre bolukela bango ni bolukara ba merde pourquoi bo tondisa susu ba stress inutile bota lo nde bo mema gel bo memi bombe bino moko akomo seno ba émission ba novela si afingi lelo afingi lobi afingi lobi siko tang manika lukazonga parce que Jaël a longue parce que ba beba ni nana héritier luka Jaël azo finga ba Edi Badiata Jaël okende kuna do bo sa ka ba tour après tant yo po yo bandi suko finga su fali na Edi Badiata ke bakabaka te balinga muta pusa na peme na fali te bali fama Nicolo ba déjà nyoso koko loba siko zo luko zongo zongela nini te obosana ke loko lingo zonga isusu botika pena ofali on vanda kimiako botika ba musicien ba vanda pe kimia po erreur on ngana omoneza parce que héritier mema ki na poto peut-être pe héritier mema ki pe na poto osenga ki olelela ki mwana mobala bato tam suyom to lelela ki osengi héritier okelanga mawa tala balingi na lekatela na visa héritier okeli o mawa futilo na ticket mawa na e balukeli ngambu bo obike bino bo sisa bato posa osalisa bato mawa ya héritier balukeli héritier ngambu fali kuto apesa o viso bato bafutela ngo ba 10 000 euros po bazwa oloba oko olobo finga fali akabate ofinga Edi Badiata ka akomisa nani akomisa orchestre no ya sexe lelo komo location lingo zonga yo tu ofinga Edi Badiata ka 2 jours lingo ba lokali susu manike osa lokola o soigner po bayo kelo ma ozonga tango Jaël ofinga Edi Badiata na moi place au côté ya Edi Badiata tel le contraire pour tumba ke so tchaki sous essence lelo comme ko bomsa malobo comme ko finga ba Karine po ba mona ko zo finga ba Karine ko finga ba nene ya po lukozonga aussi le tabi j'espère que ba Edi Badiata ba sous na besoin makamba ofinga wana ti bana bango no sous na besoin ti balingi ba vanda na kimia ba travailler peut-être na kimia parce que buzo ba oemi ma bon place mon côté ba musicien s'il vous plaît bo fungola misu botika ba sentiment ko zo ba tout mo be bazo bakisila bino eloko moko te na kati ba musique na bino na ba orchestre na bino ba bakisa ta implicité kutu ba ya ko bebisa ba ya tia kutu désordre ba ya ko tia trouble bazo ya ko mema ki sitoche bo éloigner bango musika na bino bo éloigner bango musika na bo sa musana na bino na kimia
bazo bakisela bino eloko te bakisela noka buzoba na baproblème na baconflit na bato héritier wata ntango yo obeti concert na wana obeti nango mpe manike moto atondiselaki orchestre atondiseli concert wana to mpo concert wana ebeta manike abakisi nini abakisi eloko te promotion nini omanike asali oyo esali ke héritier atondisa na orchestre tomoni te mais pourquoi koluka ozongisa kofutela moto abo etike mpo aya kobakisa soki atrouble to kotia so bamerdre na kati ya société e anef azofinge kuna korépondre te abi kuna wana aza chéri na ye mais akomi koatake na ota bavaleur bokomi komisisa bino moko likola korekilte bato oyo baobakisa no eloko te me baya kotia no buzoba ata loso jael azongi epa nao lobi akofinga o kaka lobi akofinga kaka baceinture na yo mpo asafingaka bino deja bokozwa mayele te bandeko keswe moto aye na ye boboyi na bino be boyebisi moto yango bike ndenge oye oyeli biso te lobaka yo moko biso etali biso te bolobelaka ata bango boye mpo batikaka bakanisaka te ke bazalaka na bino mpo basalaka eloko te me baoluka basalaire c'est triste bandeko biso tozala kaka mpona kotala koobserve bino tant tosalaka baanalyse na biso bomonaka biso ondire loka toya bafiti ondire loka toya na besoin bozala pembe na bato wana te me ntango eyindelaka biso eyindelaka bino tozwaka raison bandeko na suki na nga wana ezaki tout simplement analyse ya mokuse nayaki kosala mpona manike de John parce que aza mito ayebi eloko azoluka te akofinga koto oyo abongisi koto oyo soki abasoigne koto oyo afingi koto oyo eza vraiment mpasi mingi na mawa na makambo toomona epai ya manike na bandeko na biso mosusu oyo baose comporte na mafinga nayebi te so bayebisa bango ke mafinga ebomaka mutu ntango ofingi mutu wana kokufa nayebaka te to mafinga ematisaka mutu mafinga le contraire ekitisaka kutu mutu esisa mutu valeur eya mpasi na mawa na suki wana ezalaki bien tasi de Bundescoach bozala kaka branché à la prochaine vidéo. Bye.